Mantombongo. Nasalaki na aja wita na vaku. Nakendaki na classe. Ezalaki jour a ferie. Bazongi si biso. Tozongi na ndako. Tofandi. Tomo na papa moko alati liputa na chemise makolongulu asimbaki machete. Ngana muninga na nga tolobi tolanda papa oyo ake na zamba, tolanda bakoko na biso bakendaki na bilanga ya loso. Tobandi kokende nzela moko na papango. Papango azalaki liboso, biso na sima na muninga na ngai. Tokomi pembeni ya papango. Papango angunzami, biso toleki. Tokomi pembeni ya nzela, tokatisi, potokoti nzela ya zamba. Tomoni papa mo azo sala masanga mbila likolo ya nzete. Ngai na ebisi muninga na ngai, tosenga e masanga mbila. Muninga na ngai alobi, yo kosenga e masanga mbila. Oyebi te bato akimbangise bazalaka mutema mabe. Nga nalobi soki azalaka na mutema mabe ngai na kosenga e. Naebisi ye, papa pesanga masanga mbila. Papango azalaki likolo ya nzete akiti. Akamati mulangi ya masanga mbila. Apesi biso na boboto. Nga nalobi na muninga na ngai, yo lobaka ke bato akimbangise bazali mutema ya mabe. Ndenge nini ayambi biso apesi biso masanga ya mbila. Muninga na ngai tobande osepela. Tobande okende. Topusani tokati mai. Topusani lisusu. Tomoni su papa wana o tozalaki na e. Akomi liboso na biso. Abandi okota na bilanga ya banana. Biso tolobi, papa, pesa biso anana. Ye alobi na biso, bana ezali ya ngai te. Lelo mukolo bato bakenda azamba te. Bino bana mikeboye, bokei wapi. Bozonga, tobande ozonga. Ti tokomi esika papa oyo apesa biso masanga mbila. Tokuti susu papa oyo azongisaki biso epai wana. Alobi na ngai, mwana timola awa. Boyebi bandika oyo ebimaka esalaka kola mbila. Na timoli, na teti. Ndika epola, asimbi yango. Alobi na ngai lia. Kabi, eloko ozopesa ngai epola boye nakolia ndenge nini lia na le ndeko na ngai ndikango kitoko okoki kobwaka te. Muninga na ngai su atimoli ndenge moko epola me ale lisusu kitoko. Papa wana su atimoli ale kitoko. Nga siko natuni ye osali ndenge nini ndike epola ole na munoko kitoko. Abande oseka. Topusani na nzela, papango oyo, oto apesa masanga mbila, atikali mwa muke na sima. Biso tokomi pembeni ya nzela ya Prince. Asimbi ngai, alobi na ngai, abando tangela biso bana na ye, na ndaku na ye ezalaka na nkamba. Sikoyo biso tolobi, bongo siko sotu nga otala yo, tokokuta yo bendenge nini, ya alobi atabokei, bana na ngai bakoyamba bino malamu atanga na zate. Soki bolobi kaka kombo na ngai bana ngai bakoyamba bino malamu. Pe soki bokei boyebisa bango ke babosa na bino te. Ti sikoyo tofandi papa oyo tozalaki na aye kokuta biso na nzela. Abando yebisa papa wana makambu. Mukeboye tomona mutu alimwe. Papa wana alobi bana boza na chance munene tokutani na papa Simo Kimbango. Ngana lobi esengo soki na yeba kembelo ko to sala ba examen boto bono zo le premier
sikoyo papa ngo alobi bana ngai pe na kobosa na bino te. Aye pe kotala epai tozalaki na vaku bango bazalaki na centre Kimbangisi biso tozalaki na kimboka mwa kiloko. Aye kotala bisika biso tozalaki atali epai ya koko na ngai atali epai ya ndako muninga na ngai alobi na kobosa na bino te. Chaque fois soki nayoki bambunda Kimbangisi ezobeta tokendaka na biso kosepela kobina wana batuni biso na bato papa na kenelo wa makambo wana batuni biso eske bana papa oya kosi te biso tolobi ya solo tolendike pola oltena mnoki toko papa ngo mkomusu toke lukae bayebisi biso ke akenda ne na nkamba mukolo musu na fandi boy na toye na Kisasa mukolo musu na landa emission ya Kimbangisi. Pardon natango obusa malika mobwe. Bon, hier amonaka makambo na âge ya 8 ans. Abotama na bon d'après ndenga lobaki abotama na 1968. Donc ceux qui âge ya 8 ans donc c'est que na 76. Donc amonaka na âge ya 8 ans. Tu vois lobby bon to enregistré qui est à cela qui bien malamu na biso meloko la ni sabato boye za moi passe. Mende abosani mo makambo mo boye place otango avant bozonga avant bokoma na mboka tatu mususu wana bokutana kiwana oyo alataki tangu na bosani bandeko bolimbisa ngai tangu touti na zamba tokutana na papa tangu toliaki bandika tokomi tobandozonga na ndako toke na esengo tobando beta manzanza na koyemba banzembo ndako nzambe na baninga na nga tozalaki na bango tomona papa mo alati bilamba neti ya basango sultani ya pembe eme ya mwindu azoya kosia biso babilembo na elongi azoloba yo kozala boye me papa ngo azalaki ne mundele te azalaki ya mwindu maboko na ye ezalaki na madusu na basikatrice te ndenge poto ekaukaka te me ezalaki ya makila maboko nosi mibale tina makolo alakisi biso pe na mopanzi na ye biso toyoloba mawe banani basalaki oboye ye azoyelakisaka biso papa moko akuta likolo ya mboka akomokita tomona abandi komata oyo aza kolakisa biso basikatrice na makolo na maboko abandi komata amati akomi likolo biso notala akomi likolo na biso abwa azala apepi biso kaka alimu akei sisi ko ndenge na ko mukolo boye nayebi ka chaque fois soki nafandi namonaka image ya papa Simon Kimbangu yango wana bandeko na ngai makanisi wana ebosanaka ngai te na mutu na ngai tina siko ndenge nazoloba boye nazomona image na ye na ndenge tozalaki mukolo mususu nalandaki emission ya Kimbangisi ya papa oyo aliandike pola otena munoko kitoko papa ngo batunaka eke bana wana bazali wapi bana wana na vaku papa wana ezali ndengai na ebisi mubana na ngai emission wana bazolobila wana ezali ndengai ngai ata baloba eke pona okuta na epa ya papa de ngenda avant oya audience ya nga na bangaka nafandaka makanisi wana eyelaka ngai lobi nga na deside ke lelo nga fona kuta na ye avant na ya na bobangi wana nakebenga mama na biso na matete na ndenge toye nakomi na porte bayambi ngai malamu na ye papa ayambi ngai pe malamu atuni ngai pe boza na tike nga biso tolobi te akamati pe mbongo atike na boboto apesi ngai antuka na eza esengo mingi po balobaki na biso ke ntango bokende bana na ngai bakoyamba bino malamu antuka na moni yango bandeko na ngai papa Simon Kimbangu azali mutu ya solo azali mutu ya lukutu ya mabete azali mutu ya solo poke maloba oyo alobaki na ngai yango pe na ye kokuta na bana na ye na mwana na ye ayambi nga malamu basali na ye pe bayambi ngai malamu naza na esengo munene.
oza na lingomba nini? naza na ngai na katolike wana mpe nakutana na papa Simon Mbangu nazalaki na ngai na katolike. Bon, batata bamama ndenge tolobaki liboso ezali présence ya bato moyen aloba nyonso ezali te. Bon, ye azali catholique ma partir alobi na ndenge ayaki ntango akomaki alobi kokoma kaka akomi place kaka afandaki wana na kati ya chenouda kuna azomona papa Simon Mbangu azaka liboso na ye. Bon, ntango bon, je crois malamu nazongisa maloba na ye moko aloba na ntango mwana na yo abelaka tusa ndeni papa Simon Mbangu bon makambo mingi ozokobosa lobaka kobanga te ozali epa na yo moko. Bandeko na ngai ntango mwana ngai azalaki kobela toke na mama yemo tozomona moto azokipe aza te mokolo wana badokter basalaki grève tozwi taxi toye na centre médical oyo akimbangise na Lemba tokomi kuna babanda ozongisa mwana makila na mai ngai desespoir nayebi kaka mwana ngai akokufa nalali mukebwe ntango wana baozongisa mwana makila namona papa Simon Mbangu amemi mwana ngai na lipeka nalamuki mbala moko nalobi mwana ngai abiki ezala ta ngai moko soki nazobela ou bien problème soki kaka namoni papa Simon Mbangu problème na ngai ezalaka susu mindondo te nazalaka malamu. Tango komaki lobi na centre et puis tango omonaki papa omonaki ndenge nini par rapport na papa Simon Mbangu? Tango na komaki na centre tango namoni papa nalingani nakima Mbangu nayamba ye me frère tokutanaki ayebisi biso ke papa nzoto nde eza malamu te yango namona ye ke mpo nakende nayamba ye yango nazalaki na hésitation me ndenge namonaki ye namoni susu papa Simon Mbangu en tout cas naza na esengo munene. Ntango nyonso nazali awa namonaka papa Simon Mbangu ndenge papa azali awa azali fotokopi ya tata na ye moto akosa bino te. Namonaki ye muteme pasuki nga mbala moko me papa o lokola o nga namonaki wana mpe nazomona imagine ndenge nazali awa. Bon, tozwaki témoignage na ye nyonso donc à la prochaine occasion boko koyoka yango po tozwaki nyonso tosolaki vraiment na nde moko ya malamu ye alobi boye à partir alobi ntango asololi na papa ayaki na mama na ye bon yo moko okoloba sikawa ozalaki na katolike bo décision nini oza na yango uti alobi bokutana na papa? Ngai lokola papa Simon Mbangu asalisaka ngai na makambo nyonso na ye mpe pa bana na ye na maloba oyo alobaki na ngai banda bomwana chaque fois boyebake banda na age ya 8 ans lelo nakomi na 20 ans na ndambu me makanisi wana ebozalaka ngai ta moke te soki nafandi image ndenge nazalaki na age ya 8 ans ezongelaka ngai na ndenge tozalaki na ye yango wana bandeko na ngai nabosanaka ngo te. En tout cas banda nayaki lobi ndenge nazali awa nakomi na ngai ndeko na bino nakomi na ngai mpe mwana ya papa. ozalaka na zone nini? boyebake nauti na Masina na quartier 3 avenue Mayamba numéro 68. Bon, responsable ya lingomba ya kote wana bokokutana na ye po ete boko encadrer po ete alanda malongi comme ça na juin bayamba ye. Kombo na ye ezali mama Françoise Mabiala Mantombongo
donc makambo amonaka yango na vako donc na mayombe. Merci beaucoup.